Kilongo TV. Kilongo TV. Y a pas de normal, y a pas de normal. Kilongo TV. Kilongo TV. Ah bato kipango de to ebite ke ndeni nini to koma minoko milai pona bango. Kilongo TV. Kilongo TV. Ma y a pas, courant y a pas. Y a pas de normal, y a pas de normal. Kilongo TV. Kilongo TV. Biso AJCKI. Kilongo TV. Kilongo TV. Oye sapo na kobalisa ba policier ou bien ndengani. Ba policier ba kobala na mabiloko abot. Kilongo TV. Kilongo TV. Baba yaka batu mabeba yaka ya popo kabana ya nini wana. Kilongo TV. Kilongo TV. Tozo sengate eza droit na biso. Kilongo TV. Kilongo TV. Est-ce que pilo buziba eta tout ça na kata mboka te. Kilongo TV. Kilongo TV. Wow, bana mikondo balobi coup de chapeau na la police na mosala makasi oyo asali ndenge bakangi 12 malin boye 12 oyo ye aniokolaka bato na niveau ya kozakana te koto ya mikondo soki abandi koterrorize population na bande na ye en tout cas bokozala na ide te ya kotaka na baterrasse nyonso ezalaka awa na nzela oyo akobanda sabotage kobeta kobotola nde mosala oyo 12 malin asalaka côté tellement que la police babaki non trop c'est trop balukaki ye lokola na guerre bakwei na ye balancer message na bande na ye mobimba boye yebisanga banani na banani oyo bapesa ko moral parce que ngali jour wana na ko sa déjà ngali jour wana na yela kutana mumu anda kabela nga $5 là c'est bien ça été pas avec moi kabinga $5 bon mazana bon ça vidéo oh ngamu ngamu Doza mutu moko oazo terroriser mikondo mobimba ozomona donc biso tout la muto to lalela ki e pena to lalele pena ngonzi donc o senti pena que non 3 heures to ke ko joindre hôtel moko boye na kati place bomba naka donc veut dire ya futa pena hôtel mobimba mutako kota te tokole na Kinshasa oyo totiko mona makambo ya boye te. Population ezali vraiment na pasi makasi bazo pesa mokonzi ya mboka soni na biloko ya ndengo il faut bato ande bazwa ba batinda bakende musika amona na awa te parce bazo nyokola biso makasi akende baposa mona ete akende olemie donc olembi kikuluna na ya sala akende baposa na ete akende. En tout cas, ndenge bozwi 12 malin boye 12 akende batsaye pe chef de bande kuna na service national bapesa yata mwa 10 hectares mokoka na bapaki oyo aza nango boye. Je crois bien que osala mosala makasi mpona kotinda biso masangu Kinshasa eza na posa masangu makasi bajeno bakesala mosala kuna esala vrai bien makasi 12. Bye bye. Kilongo TV. Kilongo TV. Likambo etali ko conduire na sens unique na banzela ya Kinshasa tozo ko continuer ko interpeller ba chauffeur kasi bozo linga kotika te awa tozali na entrée abattoir na commune ya Masina et sika wapi accident de circulation oyo esalemi chauffeur ya 207 akotaki na sens unique nde aye ko tuta mutuka oyo tobengaka catch boyoka communication oyo chauffeur alingi kimberkite azoya linga akuta pe na bore beti ya panzi bato baza na hôpital chauffeur alingi presse mbongo ebele yango azwi conséquence. Heureusement que mutu akufi te kasi bakuze blessure et ezalaki ya makasi batu bakoti ba hôpital en tout cas epesi pasi makasi nyonso oyo ezali kaka ekumbeli mabe ya ba chauffeur ya Kinshasa. Kilongo TV. Kilongo TV. Tracasserie na ville province à Kinshasa ya bajan ya transport oyo ekomi kopesa pasi makasi pe yango ekomi kokoze ba accident na niveau ya ville province à Kinshasa oyo kozolango idete mwana mobali oyo bozali komona ba panzi e pantalon boye auti ko créer scandale moko okozwa idete ye amesana kokotela ba chauffeur na kata ba taxi na bango ko brutaliser bango ko botola bango ba clé de contact kasi ya tour oyo akoyaki na chauffeur moko ya mbinga ya
ke babandi kowelela volant kobanda bakimpoko wana bakititi na daipen na dodani wana wo. La police aya wana tellement que accident salamaki batutaki mwana moto moko akufi sur place bakwea na ye bitumba. La police aya na intervention bakweyaki na bango bakangi bango nde boyoka explication ndenge bapesi biso. Mutu oyo soi-disant agent de transport ozomona carte na ye alandi chauffeur oyo na maluko monika ba système na bango basalaka ya kotelema wana chauffeur atelemi po akitisa baclient ye akoti na kati kolanda chauffeur baza kowela volant kobanda maluku ti awa na secteur na biso na nsele na kote ya Kimpoko wana azowela volant na chauffeur ti chauffeur aye kotuta mwana ya moto oyo ozomona tozoloba down tozoloba ngo komanda ya ville azoloba ngo mingi mpona tracasserie ya bato ya transport so omona na nzela kaka bato en tenue civile mais nazo comprendre te bandeko na biso bapesere bazokanga bango ebele batondi kuna na po général na biso alingaka ordre mais bato oyo ya transport bazotika bango chaque jour na tracasserie. Est-ce que mutu akolanda c'est que distance oyo asali na mutuka 20 km ya kowela ka volant soki chauffeur wana koyaka na libulu ti bakoma wana nsela ye kotuta mwana moto ye wana lelo akomi tomate nayebi te soki musala chauffeur ya transport yango ezalaka ndenge soki mutu kima atika ye akei eza musala ya leta yo kolanda ye neti musala ya ndako no bo awa mutu abato aye kokufa ye akozongisa mutu mususu na famille wana alabina okokita te na bloqué abwe na commission instance ngabino camarade doze ngana kita aboyi a bloqué l'état bloqué na tomboli butu ya mopanzi wana ya simbi yango kaka l'état simbi dès ka la liboso a raté moi la liboso ya moto a raté no liboso après se retrouver à mibale na toutier brisque l'état toutier nengai na ende to simmani a simna la pantola bando katanga bilamba leto se retrouver ti na suiciati na nenga vitesse pe na boy ko brutaliser na talie pe na nenga ya calme na nenga azolongo na total c'est na nenga ya kimia deuxième ngana to sola na nenga mabu ya calme aboy alobi na zokende na place tu na kenayo la suno kenayo to ken nenga ndo vuzola mutu tracasserie ya bandeko ya transport oyo tozali kobelela butu moi botia na ben civique na ba secteur wana ko menasaka ba chauffeur nyonso ba voyou ya ba agent de transport bakotaka calmement te ya kosenga document kasi bango bawelaka toujours clé de contact e barate soki basalaka na yango nini en tout cas epesi pasi ndenge mutu abungisi bomoi na ye bandeko ya transport en tout cas makambo bosala ya mabe makasi. Kilongo TV. Na cadre kaka ya article 15 nde jeune oyo ayebana na kombo ya maître Miché ye akrea na ye atelier oyo afabrikaka kaka ba étalage en métal tope oyo babengaka eloko ya basani ya libende. Maître Miché aboya na ye kimoyibi kuluna kasi a préféré na ye comme oyo epesaka ye quelque chose tope moyen de vivre kasi boyeba ke asuki kaka na kosala ba étalage te abongisaka pe na ba oyo nyonso ebeba a l'aide ya ba machine à soudure nde esungaka ye po asala musala na ye kitoko. Na micro na biso boyoka ndenge maître Miché a expliqué. La basano tozaka bamabende ndeka bino bomona simabende na oyo tosangisi yango tokefaka kosala oyo parceke baoyo bafana bayela biso wana eza mabende moko eza ya makasi te ezalaki omona batusu batina ndako baye nango koto boye eza olemba baye tosuyeli bango baye nango boye tosala tokangela bango yango biso tokefaka baoyo tosala oyo ata oyo omoni yango tosali yango okobeta ata ba 100 ans yo okufa otikeli bana oyo boyende ezalaka surtout na bino ba jeune oyo boyebi koluka te kaka koyiba koluna tope kobotola bato biloko botala exemple à suivre yango oyo na yango tokosenga kaka na bino baye oyo bosalaka eloko te bobesa na bino kaka kovandelaka dame jeu de 6 tope ba débat politique botala pe bozwa mayele ya koluka musala ya kosala po kovanda boye eza solution te. Kilongo TV.
Accident de circulation oyo bozomona à cause na yango ezalinde excès de vitesse ya mutuka marque Mercedes donc ekumbeli mabe ya chauffeur nde esalike aya kotuta papa oyo azalaki kokatisa makadam pe sur place akufi selon basource ya pembeni balobi ke mutuka yango ezalaki ya colonel population ba communiquer omezali awa papa oyo batuti elo na tongo biso population mona so de muto salama soit des moutons salami mais ils sont sur la population de l'insécurité pour parce que sont des moutons pour venir et l'autre pour la population n'est-ce pas un chose au cas de ça PCR à santé oh soit tu PCR là c'est pour la population au cas de ça là-bas PCR c'est tout la mituka alors plus la population dans une valeur tête mituka nous na valeur parce que n'est-ce pas papa tiki libota na ya tiki mosi na bana bango baso les disent colonel est-ce que l'état a retiré colonel ou on a pas colonel papa o akufi na misu na ngai azali ko katisa prince Mercedes n'est na vitesse makasi comme Mercedes c'est la vitesse makasi et niaté longo c'est bouquet ma colonel c'est ça ko bukana misu c'est bimi déjà libanda des années faut quatre ko kuma muto no à l'aise ça l'aise ko kuma muto kana l'aise que deuxième mais biso moko parce que c'est ko katsa te et pekisa meloko wana donc na ngonga ya kotanga mwana ya mowei akitaki wana très émotionné boyoka kasi ba policier routière bayaki ko évacuer corps na nzela en tout cas epesi pasi mingi komona papa kokufa atiki libota na ye na tongo ya lelo pe bino ba piéton. Comme conseil, il faut à tout moment kokatisa na place oyo esengeli na ngambo na bino pe ba chauffeur kisela poko mona papa atiki biso boye esali bien te eza mabe makasi. Kilongo TV. Na cadre toujours ya article 15 webake ba jeune ba message na bango na cop ya kobimisa zelo pe kote kayango awa na carrière ya mai ya ndunda bango baboya na bango sopeka sombela ngai pesa ngai ba pona na bango mosala oyo pona kolesa mabota na bango na micro ya Ben Bemak ba explikaki boye bakwaje basaka awa teluka mbongo ko ya 5h osali biso banditi ba 18h 19h to kanisa biso ba zipe ba kei dans le temps moko bien stable to bimisa reza pe batu misu ba na biso ba parti misika o sable ba koya pe awa mama ndunda awa wa to sola bien to la makima ba pa okaya ko bimisila na mituka penda o ko sur la biso sable ya okeni zelo ezali ba vrai zelo ba compagnie belé zo ba zelo ba di construction. Bon, presque à mi tout kebele. Yo ebika Congo tito monument action. Kotombongo ebima to tsaka mutu to ko santé pena na boulot. Ndeto bimsa bazelo. Yaka forme sanaka na ba force. Yati obela so endeni te yaka boulot to mesena. Exemple à suivre yango yo na bino ba jeune. Bo mesana ko vanda na kwen moto le kate o prêtre to zoliate. O pesa biso keba mande fois pembe ko bima yo kaka wana ko beta dam o finga gouvernement na poche et logo te en tout cas papa. Endo sa la cop yango yo bimisa zelo o chelo na poche ne sika o vanda o fachibe. Kilongo TV. Accident de circulation oyo bozomona à cause na yango ezalinde excès de vitesse ya mutuka marque Mercedes donc ekumbeli mabe ya chauffeur nde esalike aya kotuta papa oyo azalaki kokatisa makadam pe sur place akufi selon basource ya pembeni balobi ke mutuka yango ezalaki ya colonel population ba communiquer omezali awa papa oyo batuti elo na tongo biso population mona so de moutons salama soit des moutons salami mais ils sont sur la population de l'insécurité pour parce que sont des moutons pour venir et l'autre pour la population n'est-ce pas un chose au cas de ça PCR à santé oh soit tu PCR là c'est pour la population au cas de ça là-bas PCR c'est tout la mituka alors biso population dans une valeur tête mituka nous na valeur parce que n'est-ce pas papa tiki libota na ya tiki mosi na bana bango baso les disent colonel est-ce que l'état a retiré colonel ou on a pas colonel papa o akufi na misu na ngai azali ko katisa prince Mercedes n'est na vitesse makasi comme Mercedes c'est la vitesse makasi et niaté longo c'est bouquet ma colonel c'est ça ko bukana misu c'est bimi déjà libanda des années faut quatre ko kuma muto no à l'aise
zala les okuva mutuka na les que deuxième meza biso moko parce que tu ko katate ko katate et pekisa meloko wana donc presse ka na presse les ka salami na ngonga ya kotanga mwana ya Mowei akitaki wana très émotionné boyoka kasi ba policier routière bayaki ko évacuer corps na nzela en tout cas epesi pasi mingi komona papa kokufa atiki libota na ye na tongo ya lelo pe bino ba piéton. Comme conseil, il faut à tout moment kokatisa na place oyo esengeli na ngambo na bino pe ba chauffeur kisela poko mona papa atiki biso boye esali bien te eza mabe makasi. Kilongo TV. Vraiment, papa salaki batebele plaisir. La meilleure de manière au kanisa au célébrer vina ezali kobina banzembo na ye tout le temps que nous passons ici parce que kovanda mingi boye mawezali makasi. Soki solo zala kiata bijou Nena somba golie ababie Ona lataka yo na kingo Oye zinga lelo na yebite Kai mwana moto na kobela Vraiment na kokondo susi Soki solo zala kiata bijou Nena somba golie ababie Ona lataka yo na kingo Nakoye Timingo Ai mwana moto na yesoba Likolo ya kobanza sheri Eric Namba Sakotala kieta makila Neletia yo na nzoto na ngaye Kotoka bwana se mokolo na kokofa Namba Kobanza chérie Cédric Landry à la makila Neletia yo na nzoto na ngayo Otoka mwana se mokolo na kokufa Nakomela Olinga tenki mapabie Sala pepeli tonga mama Nakomela oye Chéri ozali moteur na ngai ya nzoto Pona tambola kaka se babi Nakobanaka kozanga babi nanga Namonaka solo nesangi bomoi Chéri ozali moteur na ngai ya nzoto Pona tambola kaka se babi Motema na yo, bipai biso na kozala na koyoka.
simbaka motema na yo mipai biso na kozala na koyoka bade fungola motema na dede na pema na ngai epeda babi na kobenga babi chéri babi na kobenga babi nakosala nyonso mpona yo pupe nakosala nyonso mpona yo mama nakosombela yo voiture nakosombela yo lopango nakosombela yo bapupe babi chéri babi babi nakobenga babi sokoza kobazanga simbanga motema na yo bipai biso nakozala nakoyoka babie fungola motema ngai dede motema na ngai epeda babi chéri oh mama baby mama baby oh mama baby chéri koboyanga te noki na kufa babi chéri kokimanga te noki na bela babi 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 nakobenga babi babi nakobenga babi keba na bolauka tension na bokale keba na bolauka tension na bokale keba na bolauka tension na bokale babi salali na patela yo soka zako bazaba simbanga motema na yo bipai biso na kozala na koyoka babie fungola motema na dede na pema na ngai epeda mayeno yeno yeno mayeno yeno tout le monde mayeno yeno mayeno yeno yelo masi mama yeno yeno mayeno yeno yelo masi mama yeno yeno mayeno allez sauter langu masima Chaka Congo Albert Kambukuta camarada papa osite allez yo camarada papa osite allez yo camarada princesse osite allez yo camarada alupe osite allez yo camarada made osite yo camarada Jean osite allez yo camarada Rabie osite Selemba Yabu yo camarada Philippe osite yo camarada Ninata osite 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 Kilongo TV. Kilongo TV. Y a pas de normal, y a pas de normal. Kilongo TV. Kilongo TV. Ah bazo kipango de to ebite ke ndengi nini to koma minoko milai pona bango. Kilongo TV. Kilongo TV. Ma y a pas, courant y a pas. Y a pas de normal, y a pas de normal. Kilongo TV. Kilongo TV. Biso AJCKI. Kilongo TV. Kilongo TV. oyo eza mpona kobalisa bapolisier ou bien ndenge nini bapolisier bakobala na mabiloko ya boye. Kilongo TV. Kilongo TV. Baba yaka batu mabe bayaka ya papa kabana ya nini wana. Kilongo TV. Kilongo TV. Tozo senga te eza droit na biso. Kilongo TV. Kilongo TV. Est-ce que pilo buziba eta tout ça na kata mboka te. Kilongo TV. Kilongo
Kilongo TV.